Mbote pe mabenisi ebele na bino banso na kombo se moko ya mwana ya nzambe mokonzi na biso Yesu Kristu o azali avocat na biso epai ya tata. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu liloba ya nzambe elobi nini ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Tobandaki koyanola na mituna tobandaki kotala makomi mpo toyanola na motuna oyo ekolingisa biso toyeba Yesu Kristo azali nani. Lelo tokokende na makomi mpo tokonsidere motuna moye. Nani esengeli tokumisa? Qui devons nous louer? Nzambe mokeli to mwana wa ye Yesu Kristo. Yambo te toyanola na motuna mona. Na kosenga na bino ete tokende na Ancien Testament totala maye roi David alobaka na kati ya liloba ya Nzambe na révélation oyo Nzambe apesaka ye concernant louange. Nani esengeli azwa bokumisi to louange? Bozwa Biblia na bino tokende na Ancien Testament mpona kotanga psaume 148. Tokotanga verset moko na mibali. Kasi le reste boko kotanga bino moko na ndako na tango na bino moko po bo comprendre bozindo na maloba mai makomami wana. Verset 1, David azoba par révélation louer l'Éternel. Kokumisa nani? Yahweh. Tokumisa Yahweh na likolo. Et si eza élevé tokumisa Yahweh ba ange na ye nyonso ba angelu na ye nyonso tokumisa Yahweh bino arme mobimba ya ye. Donc na passage oyo bokomona bokotanga ngo bino moko na ndako bokomona ete psaume 148 mobimba ndenge ekomami ezali Yahweh nzambe mokeli nde esengeli tokumisa. Bato bikelamu biso esengeli bakumisa bobele Yahweh nzambe mokeli nde esengeli azwa lokumu azwa honneur azwa louange. Selon liloba ya Nzambe nani esengeli azwa ba louange na biso? Est-ce que ezali nzambe mokeli to Yesu Kristo esengeli nde tokumisa? Bandimi ebele ba chrétien ebele bateyamaka kokumisa Yesu bakumisaka pe Yesu eza na losambo na bango na nyonso baosala mpona bango louange na bango il faut kende pa Yesu. Cependant Biblia oyo ezali liloba pe mokano ya Nzambe eteyaka biso te ke tokumisa Yesu Kristu. Mokolo moko te Biblia ezoloba bi topesa meresi na Yesu Kristu topesa losambo na biso na Yesu Kristu. Biblia mobimba okomona esika moko te elobi ke tosambela Yesu Kristu. Ezali te. Nzambe mokeli ye nde azali liziba to source ya bénédiction ya biso. Ye moko yeme nde akoki azwa ba louange na biso kokumisa pe ba action de grâce na biso tokotonda ebotondi pe ye nde akozwa losambo na biso. Moto mosusu te uta ebandela makomi mazoko yebisa biso ke louange ezokende obele pa Nzambe mokeli ezokende pa moto mosusu te ezokende pe epa Yesu Kristu te. Louange nyonso ekokende pa nani? Epa Nzambe mokeli. Louange na yo ndeko mwasi ndeko mobali ekendeke epa nani? Yo ozoko adresse louange na epa nani? Est-ce que louange na yo ekendeke epa Yesu Kristu to ekendeke epa Nzambe mokeli? Tokokende na liloba Nzambe totala mae angelu moko ya mokonzi alobaka na ba berger. Tokokende na Luc chapitre 2 passage wana ezokoloba mae masalamaki tango mwana Messia abotamaka mwana Nzambe Yesu Kristo abotamaka. Tokotanga Luc 2 verset 11, 13 pe 14. Na verset 11 angelu azoloba na ba berger
babokoli ya bameme pibwele alobi na bango ezali nde lelo na ville ya David mobikisi abotami mpona bino mobikisi yango nani Kristo mokonzi verset 13 na mbala moko baangelu mosusu ebele basangani na angelo apesi nouvelle basangani na ye bazosala nini bazali kokumisa nani bazokumisa Yesu te bazokumisa Nzambe na bolobaka kembo na Nzambe o likolo pe kimia awa na aose na katikati ya bato bango ba berger bakengeli ya mpata bango bakumisaki Yesu Kristo te ezala tokomona pe tout à l'heure wala bango mais awa nazo kolimbola bino angelu oyo apesi nouvelle na ba berger ba angelu mususu une multitude de l'armée céleste basangani na ye elongo ba ange baza kokumisa nani bazo kumisa Nzambe o mokili na bolobaka ete kembo na Nzambe o likolo pe kimia wana mabele parmi bato parmi les hommes qui l'agréent. Donc verset 13 na 14 ya Luc 2 touti kotanga elobi ke na mbala moko ba angelu basangani na ange oyo apesi nouvelle na ba berger et babandi kokumisa nani bakumisi te mwana wuti kobotama Yesu Kristo non ekomami ndenge wana te ekomami libro ba Nzambe elobi ete ba ange ba multitude mosusu wana basangani na ange oyo apesa nouvelle baza koluwe nani bazali kokumisa Nzambe mokili louant Dieu et disant na bolobaka na verset 14 kembo na nani na kembo na Yesu te mais yolobaka kembo na Yesu loba Nzambe lobi ndenge wana te kembo na Yesu te kembo na Nzambe ba ange baza kolobaka kembo na Nzambe alors soki ba ange baza kumisa ba kembo na Nzambe yo bino non kembo na Yesu yengo ba ange ba sala erreur yondo za na raison il faut revoir ba ange baza ki correct ba lobi kembo na Nzambe oyo aza o likolo et puis kimia paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il faut que tala makomi ba angelu ba pesaki louange ba kumisaki nani tango nouvelle pesami na ange moko wana ba mususu ba ye basangani na ye ba lobi ke liloba Nzambe lobi ete ba ange wana ba kumisi Nzambe mokili bazali ko kumisa il louait Dieu le créateur. Il ne louait pas Jésus qui venait d'être né. Yo okumisa kanani kembo no ekende kiwapi et pas Jésus tu es pas Nzambe ba ange ba kumisi Nzambe raison nini ba ange bazali okumisa Nzambe mokili raison nini Yesu Kristo azaki raison oyo ba ange lo bazali okumisa Nzambe kasi Nzambe mokili yenda azui kembo ya azui louange wana bapesi louange wana moto mosusu te bapesi louange na Nzambe ba berger tango bazui nouvelle o ange apesi bango ange mokonzi apesi bango balandi instruction ya ange bamoni Maria bamoni Joseph bamoni Yesu Kristo bamoni Jésus bango pe ba berger bango pe bazaki débordé na louange na Nzambe mokili bakumisaki Yesu Kristo te tokomona ngo awa bango ba débordé bakumisi Nzambe ba berger louange na bango ekendeki epa nani tokomona awa ekende epa Nzambe mokili Luc 2 verset 20 Luc chapitre 2 verset 20 bakengeli apata bazongi na glorifiant et louant Dieu pona nyonso bayoki pe bamoni o ezalaki eyenge bene na o yebisamaki na bango voilà ba berger ba tango bazongi le Nzambe beke baza ko kumisa glorifiant et louant Dieu baza ko kumisa Nzambe
Pona nini? Pona nyonso ba yokaki pe ba moni. Pe ezalaki conforme na maye ba yebisaki bango. Ange yebisaki bango. Le berger s'en retournait glorifiant et louant qui? Baza kumisa nani? Liloba Nzambe lobi ete bakengeli ya nyama. Le berger tango bazongi baza kumisa nde Nzambe mokili. Baza kumisa Yesu Kristo te. Pendant la vie et ministère terrestre, il y a mwana nae Yesu Kristo. Nzambe mokili azaki continue toujours kozwa louange pe kembo gloire. Jésus-Christ tant azaki na siawa. Mais Nzambe azaki continue, mon Nzambe mokili azaki continue toujours kozwa louange pe gloire kembo. Kembo ya Nzambe, kembo ezo kene kote mususu te. Louange ezo kene pas kote mususu te, mais epa na ye moko ye Nzambe. Alors, esengeli to garder yango dans l'intelligence d'une manière claire. Tango Yesu Kristu azaki awa aussi. Asaki ba makamu sinenge na ndenge. Mokolo moko Yesu Kristu abikisaki un homme paralytique. Mais nani azwaki nkembo, nani azwaki louange? Est-ce que ezalaki Jésus Kristu abikisi moto to ezali Nzambe mokili? O apesaki Yesu Kristu nguya wana. Liloba Nzambe lobi nini? Na Matthieu chapitre 9, Yesu Kristu abikisaki moto yo na ndenge na woto loba azaki paralytique. Mais botala eyano ya bato bazalaki wana. Na Matthieu 9 verset 8. Liloba Nzambe lobi ke tango full bato bazalaki ba moni libiki wana to guérison wana. Bango babangaki. Pe basaki ni donc les respect ezwaki bango. Basani le Nzambe elle glorifia Dieu. Ba pesi kembo na nani? Na Nzambe mokeli. Jésus-Christ na uto sa miracle. Jésus-Christ na uto kobikisa moto. Bakumisi ete bato bakumisi nani? Bakumisi Nzambe mokeli o apesa bato nguya ndenge wana. Jésus-Christ. Jésus-Christ nde abikisi moto azaki malade. Kasi full bato bazaki bakumisi nani? Bakumisi Jésus-Christ te. Bakumisi Nzambe. La foule glorifie Dieu le Créateur et non Jésus-Christ. Tango guérison ezali authentique, Nzambe mokili nde akozwa lokumu, akozwa kembo, akozwa louange. Moto oyo asali guérison nde akozwa lokumu te. Non. Jésus-Christ n'était pas loué pour cette guérison. Mais c'est Dieu le Créateur qui a reçu la louange. Alors, ce qu'on moni, moto a administré guérison, le kumu, kembo, et ce qui n'est pas motomona. Alors, il faut faire très attention. Tala mwana nzambe, a auto sa guérison, bato bakumisi nani? Bakumisi Nzambe mokeli, to apesa bato nguya ndenge wana, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Alors, ce qui moto, azo sa guérison, moi, que yende azana pouvoir, yende azo sa la yango. Nzambe azana kati, Nzambe azu kembote, azu le kumute, il faut faire attention. Il faut vérifier ma commis. C'est la raison pour laquelle tout le monde peut s'habiller dans ma référence pour comparer les choses spirituelles. Jésus-Christ a manifesté puissance, car si Kembo, la louange et la gloire appartenaient à Dieu qui lui avait donné la puissance. Jésus-Christ est moko aza opesa kembo na Nzambe tango azaki na siawa. Yende ameni mwinda na mokili. Kasi yende moto a initié mwinda yango te. Mwinda oyo azaki na mokili eutaki pa Nzambe mokili. Tango apôtre Petro na Jean babikisaki homme boiteux. Wa abotamaki boiteux. Nani azwaki louange? Est-ce que zalaki Pierre na Jean de bazaki kembo? Est-ce que zalaki Nzambe to zaki Jésus Christ? Nani azwaki kembo? Tokena boko Actes chapitre 3 verset 6 à 9. Apôtre Petro Pierre alobi na ye. Ngai nazana mbongo te, nazana owolo te,
kasi onga zanango nazo pesa yo na kombo ya Yesu Kristo wa Nazareth telema pe tambola na bozwake na loboko na mobali a telemisier au même instant makolomaye ses pieds et ses chevilles devinrent fermes comme makasi. Verset 8 d'un saut a telemi a bandi ko tambola a kotina bango donc a kotina Pierre na Jean na kati ya temple azo tambola azo sauter pe azo louer nani azo louer Pierre na Jean non Pierre na Jean le auto sa guérison ba bikisiye akumisi bango te akumisi Jésus-Christ akumisi nani Nzambe yo de komasi de komobali kembo to gloire louange na yo ekendeke pa nani et pas Nzambe abakila to e pa mwana na ye soko okendeke na kembo na ye pa na mwana changer hein okoloba te tango Yesu Kristo akozonga okoloba te ke yo kaka te yango nazoloba na yo tozotanga na makomi okotanga ngo yo moko nga nakomi yango te nazotanga nde naotangelo yango tango moto Pierre na Jean babikisi ye tanga azotambola azosote azokumisa nani Nzambe mokeli sautant marchant sautant et louant Dieu. Est-ce que Acte 3:8 concernant homme boiteux de naissance tanga kotina Petro na Jean na temple azo tambola azo sauter azo louer azo komisa bango te hein akomisi banane akomisi Jésus-Christ non le banzambe le bénin akotina bango na temple azo tambola azo sauter azo louer nani azo louer Dieu le créateur louant Dieu le créateur pas Jésus-Christ pas Pierre et Jean motomona abikisama kito azaki délivré na pasi na yo na pasi na ya botamaki nango azaki guéri au nom de Jésus-Christ abikisama ki na kombo ya Jésus-Christ. Verset 9 bato banso bamonaki ndenge azotambola pe azokumisa nani azokumisa Nzambe mokili. Doctrine ya Jésus-Christ utaki pa nani na Jean chapitre 7 verset 16 Jean 7 verset 16 Jésus-Christ alobi na bango doctrine na ngai eza anga moko te kasi ya oyo atindi ngai. Doctrine ya Jésus-Christ utaki pa na ye moko te kasi utaki pa Nzambe mokeli oyo atinda Jésus-Christ awa aussi. Ba disciple ya Jésus-Christ balobaki pe bayanolaki d'une manière appropriée. Tokomona yango tango Jésus-Christ aza kota na Jérusalem vers la fin ya ministère na awa aussi. Na évangile à Luc chapitre 19 verset 37 le banzambe le binin Luc 19 37. Et lorsque déjà Jésus-Christ a approché na Jérusalem na descente en ngomba ya ba Olivier toute la multitude des disciples bayekoli bayebele bazaki na esengo babandi kosala nini babandi kokumisa Jésus-Christ non le banzambe le binin onate le banzambe le binin le banzambe na Luc 19 verset 37 le biete toute la multitude des disciples saisis de joie na esengo babandi kokumisa Nzambe mokeli na mongongo makasi pour ba miracle oyo bamonaki bango bakumisaki Jésus-Christ te Jésus-Christ azaki raison ya bango ya louange kasi Jésus-Christ mondo aza kozwa louange wana te. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ateya mokolo moko te na bato bakumisa ye to ba adresser lo samba na bango epa na ye. Jésus-Christ ateya baye kolibaye ba kende na lo samba na bango epa ya tata epa na ye te. Un exemple, président Mounene, Jésus-Christ a un exemple, Mounene Panabiso. C'est un véritable exemple, un grand exemple à suivre. Ok, Biso, c'est notre landa. Yemo kwaza ko rendre grâce na Nzambe. Jésus-Christ a kokisaki mokano ya tata na ye, pe azalaki ko rendre fidèlement grâce na Nzambe. Pendant azaki na mokili wa boy, ya azaki na habitude chaque fois
devant ma situation, ma défi. Toi, as besoin de toi, bateau basusu. Il y a que tourner pas ensemble pour avoir conseil. Puis azako exprimer toujours reconnaissance naï. Pour rendre ensemble grâce. Et ça a besoin de toi mounen. Jésus Christ il y a ebaki que nzambe nde akoki ko ya rendre grâce pour nzambe nde akoko pourvoir na ba besoin naï, pe na besoin bateau basusu oh il y a za osenga nzambe. Toka matanda kisa tango Jésus Christ a leisaki bato ebele à peu près 4000 personnes. Mais azaka na moi mapa muke na mbisi. Ya sakinini. Ya tournaki pa nzambe, akeneke pa nzambe, pa ton nzambe botondi. Dans Matthieu chapitre 15 verset 36 à 38. Jésus Christ a dit mapa sambo na mbisi. Tango atondi nzambe botondi. Jésus Christ atondi nani botondi? Atondi nzambe mokeli botondi. Akati yango apesi na bayekoli baye bakabola na bato bazaki ebile wana. Banso bazalaki na bale pe batondi. Pe ndambo etikali. 7 corbeilles bikolo sambo etikali. O etikalaki. Bao baliaki bazala elobanza lobenini bazaki 4000 hommes. Bamile bazaki 4000 sans basi pe bana. Même tant où la dernier souper naïe, n'a pas école baïe. Jésus Christ, une fois de plus, à Sakinini, il a attendu qu'il s'appelle Botondi. À 8 ans, naïe, pas s'exprimer, reconnaissance, c'est pas tata naïe, Dieu le Créateur. Beaucoup de temps, on a bien dans Luc 22, verset 17 à 19. Luc 22, 17 à 19. Au moment que Jésus Christ a azoto, nous avons Botondi. Biso, toko rendre grâce na nzambe mokeli kasi na Jésus Christ te. Nous rendons grâce à Dieu le Créateur et non à Jésus Christ. Dans Ephésiens 5 verset 20, le but est de rendre grâce continuellement na manso na nzambe tata na kombo ya nani na kombo ya Jésus Christ. Toko rendre grâce na manso na nani na nzambe tata na combat Jésus-Christ. Dans Hébreu 13, verset 15, le but est d'offrir sans cesse dans Nzambe Mokeli, non à Jésus-Christ, mais à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Toujours rendre grâce dans Nzambe, pour que Nzambe n'a comblé les besoins de Bissou. Par exemple, vous allez bien la parole. Par exemple, dans 2 Corinthiens 9, verset 15, le Banzam besoin que grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, pardon. Tout ton nzambe boton pour na likaboli ayo apesa biso. En tant que croyant né de nouveau, et sengeli to koki kozala reconnaissant pour na likabo o nzambe apesa biso. Yango de lingisi biso to bota mambota ya sika. To zana elimu esantu ya nzambe. Na ba avantage nyonso to zana ngo. 1 Corinthiens 15, verset 55 na 57. Et zoba o liwa victoire no to elongi no eza wapi. Où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à qui? À Dieu. Grâce te rendre à nani na nzambe. Ou azopesa biso victoire likolo liwa. Nanani par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, to koyi ko za reconnaissant pour la victoire o to za nango likolo liwa. Pe na séjour de mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Et une manière dont nous pouvons jouir des bienfaits que Dieu nous réserve dans n'importe quelle catégorie de la vie est de maintenir une attitude de reconnaissance envers Nzambe. Donc, et Sengalitos a toujours koton Nzambe botondi. Mais, tokope sa boton, tokoton Nzambe botondi, na manso azo sa panabiso. Tokotondo moto mususu te botondi. Ba grâce na biso que toujours et uniquement et pas à Nzambe mokili et non à qui que ce soit, même pas à Jésus-Christ. À qui devez-vous rendre grâce? Il y a rendre grâce à Dieu le Créateur ou à Jésus-Christ. Au courant de grâce, Philippiens 1, 3 et lobby. Je rends grâce, rendre grâce
pour na souvenir nyonso na zobomba ya bino. Donc Philippiens 1:3 ezolobate que to rendre grâce na Jésus-Christ. Elobi ete nazotono nzambe na ngai botondi pour na souvenir nyonso na zobomba ya bino. Colossiens 1:12 elobi que o rendre grâce na tata o azoko rendre biso capable kozala para héritage ya basantu dans la lumière. Ozo rendre grâce na nani? Na nzambe tata. Nous rendons grâce au Père. Nous rendons grâce à Dieu le Créateur et non à son Fils Jésus-Christ. Selon Liloba ya nzambe, grâce ya biso il faut qu'il n'ait pas ya nzambe mokeli et pas à Jésus-Christ. Tu peux vérifier dans 1 Thessaloniciens 1 verset 2. Toujours rendre continuellement grâce na nzambe pour na bino banso na bo salaka mention na bino na balosambo na biso nyonso. Voilà, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. 2 Thessaloniciens 1:3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à qui? À Dieu, comme cela est juste. Pourquoi? Parce que quand on dit manabino ezo kokola ezo kokola et bolingo nabino bolingo ya moko entre bino de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Bolingo nabino bolingo nzambe na mayela sika oh ezana bozana ezo kola zo continue kokola de plus en plus. Donc ezali na nzambe mokili ye moko yeme nde sengeli to rendre grâce. Et lelo yon de commencement de combat soko yebaki yangote, il n'est jamais trop tard pour être okoka ko banda ko développer attitude wana ya ko rendre grâce na nzambe, ko glorifier nzambe, ko louer nzambe, peu importe la situation ou l'ampleur de la bénédiction dans notre vie. Le Seigneur to pona pour te exprimer reconnaissance et pas nzambe to kumisa bobele yeme. Nane Seigneur to kumisa nzambe mokeli to mwana wae Yesu Kristu. Ba preuve ya parole nzambe otuuti komona yonangai to kokiko niangote. Donc les preuves de la parole de Dieu sont d'une clarté indéniable. Seul nzambe mokeli tata na biso yende sengela zwa louange na biso, action de grâce na biso, pazwa balosambo na biso. Yesu Kristu ateaka yango pe yeme asalela bosolo wana asalela yango baye ko libaye o ya administration ya évangile na ya administration de grâce bango pe basaki lolenge moko yona ngai to bino na ngai to ko garder distinction wana bo keseni bona d'une manière claire na kati ya motema ya biso ya kondima na kati ya maloba ma biso tango tozoloba pe na ba action na biso pe to salisa bato basusu po ete bokabwani bona bozala polele clair na kati ya mayele mabango na tina ete nzambe mokili azala bobele yeme yemoko oya kozwa louange kembo pe ba action de grâce na biso. Nzambe tata mokili ya likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo kitoko pe yanguya ya mokonzi na biso Yesu Kristu.